Bonjour, bonsoir, selon l'ère à laquelle Obozo Landabiso, vraiment, c'est toujours moi, votre simple servante, Mati Miel, une émission de Bino Sondage. Vraiment, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Erika Info TV. Vraiment, vous n'allez jamais déçu. Kaka, Nenge Bomoni Lelo, na Noir Boye, Ezali po, Tozali na pasi mingi kobungisa moto oyo tozalaki na ye nanu bosenga bazalaki nano na besoin na ye famille bacamarade donc bazalaki nano na posa na ye famille artistique mobimba bazalaki na posa na ye mais lelo toyebi bongo kokabwana na ye papa na biso Tcheko ya na biso ayebaki kotika biso lelo nde azongi na mabele bakendaki kokunda ye bongo na cimetière ya Kimberly oyo ezali pasi kokabwana très tôt ezali pasi mingi vraiment kaka ndenge toyebisaka bino biso tokitaka sur le terrain tozalaki bongo na tozalaki na morgue ya cinquantenaire toyebisaka bino ke biso tozwaka baimage epa bato te tokitaka sur le terrain kozwela bino baimage oyo ezoleka partout dans le monde kaka ndenge nakoki koyebisa bino ke tozalaki bongo na morgue ya cinquantenaire bolanda ndenge nini papa na biso Tcheko ya Tcheko ndenge nini alelami na famille na bacamarade na bayaya na baleki na bamama ezalaki vraiment pasi mingi tolanda ndenge nini papa na biso Tcheko balelaki alamuki na tongo nalingi nayoka basango mboka alamuki na 6h nalingi nayoka bainformation nauti mosala nalingi nayoka sango mboka qui cherche trouve Erika. Moi, s'il vous plaît. Bateau ba yaki lobité ba région ezebele mutu azanga pe transport mutu musupa utaki tournage azongi alembi abité na okende kopesa dernier hommage na nga na ndeko na nga ka lo donc suka matanga ezaki lobité suka matanga ezaki oya artistique comédie parce que Tcheko matanga ezaki artistique parce que reconnu na milieu artistique mokuna parce que ko wana ko animer na matanga na matanga bande ko mususu mona Tcheko matanga matanga bato bele anima parce que absence na bino vraiment famille biologique na ebeti libako avec bana posa artiste comédie basa la première d'après yo etaki artiste comédie reconnu dans le monde entier pourquoi le bani pona commentaire yo ça la likolo wana ezate parce que on dirait les a la même question ya moto changer ka forme donc ce n'était pas obligatoire que tous les artistes comédiens se présentent hier. Non, non.
ntango mosusu biso mpe bacomédien oyo toyaki lobi te toye lelo wana mawa makasi tona douleur makasi koleka bato babanda kolala kuna depuis te kwa kufa te parce que asupose ngambu nayaki te lobi na ye lelo natikali koya na caméra te mpona ya kozwa image natya vi na chaine na ngai naye kolela teko na ndenge na nga naye kolela donc c'est-à-dire koporter comédien komisa ngo problème parce que lobi comédien ayaki te aye lelo wana seki na biso na je crois message ezalaka moko force à nous les artistes qu'on a encourage pas les artistes comédiens parce que donc la teko pour nous on est censé pour la base en tout cas le côté artistique nous avons un message moko ya passe aux autres là et nous on a pas fanatique ba di valeur na biso perdra biso moko même si tu es quoi dans ces personnes ébélé vous comprenez même si tu es quoi ça captain ébélé na ba déconner à dire que la famille n'est pas na famille moi kala mais yo to mona presque chaque jour tendance de monde na ba Rémi Congo dans Christian Bololé ba princesse ba Barcelone ba Monsanto to mona na mingi même si dans semaine to mona donc c'est ça OK pourquoi tu le l'homme mimi en profit puis non de Hollande soki lelo boye makambo ta ba famille na biso batika po kota na makambo bati komoni lelo batu baleli mingi kolela biso ba c'est quoi ça ba fano emso ndo c'est bon ba mona biso mais bango le msu ba mona tonton na bango ba mona mona tcheko ba mona mosa tcheko ba mona mais ba public tcheko ba mona suchi merci beaucoup dans mon émission de comment je t'ai appelé même tout là sur le on y est pas ba est-ce que absence mais artiste comédien et momoni wana lo bible absence wana na olinga ndenge et comment ça l'appelle matanga soupe ya papa Kweti batu pe bazwi ba empêchement ebele il faut yeba lem su ba na hôpital ba obela lem su mutano kiko so mo besengi te aya lem su boye omoni débit na biso banda omoni débit soki bandi bi esuka pe to succès ntango débit ezo banda mabe suka pe ekekama papa Kweti te nalobi kaka na Eta biloko bimisa epingle kaka papa Kweti olobi bi aza nani aza baoba conseiller merci beaucoup à éviter donc là nous sommes sur l'état pour tout qu'on appelle soit sur l'état je ne pourrais pas compléter ma prétention pour aller donc chaque personne c'est un cas d'espèce pour nous aider les propos la besoin de finir ici voilà ce qui comme des mots Hollande na ndio sana c'est pourquoi Hollande na Merci beaucoup. Bouti kolanda ndenge nini papa Tcheko Yaya Tcheko ndenge nini alela maki. Bon, pona papa na biso Tcheko Yaya Tcheko autaki bongo na groupe nini autaki abandaki bongo na groupe ya sans souci. Autaki bongo na groupe ya sans souci. Bola na ndenge nini modérateur papa Luka ndenge apesi biso biographie ya papa na biso Tcheko Yaya Tcheko bisika nini abandaki pe bisika nini asukelaki tolanda ndenge nini bapesaki biographie na ye. Merci, on applaudit pour l'artiste qui a fait le parcours il y a Malam vraiment. Là nous avons un petit communiqué. La famille nyonso roba kokende cimetière te tokende biso nyonso na ndako kuna na adresse boyebi na Belladone bako accompagner illustre na cimetière te bakozonga na ndako. Voilà, nous avons lu sa biographie, mais comme vous avez entendu, vous avez écouté na parcours na artistique azalaki comédien.
ipai nini alekaki et puis na ba groupe nini alekaki abandaki na groupe Sans Souci et puis ayekolongwa na groupe Sans Souci na le 23 avril 2003 akotaki na groupe Évangéliste. Kuna na groupe Évangéliste ajouaki presque ba pièce ebele, ajouaki na pièce ba bengi Maman Ministre comme rôle ba pesaki azalaki domestique na pièce wana. Et puis deuxième pièce nae au sein ya groupe Évangéliste ajouaki Faux Bonheur. Après Faux Bonheur akena Mon Général. Na kati ya Mon Général ajouaki rôle ya assassin. Et puis quatrième pièce ezalaki Pourquoi ça a continué na Moninga Mabe. Et puis ma pièce ebele a joué na kati ya groupe Évangéliste. Kolongwanae na groupe Évangéliste a créé groupe Yokason. Yokason oyo a œuvré a continué na ngona groupe na eti na ndenge Nzamba bengi olimo na ye. Na ba œuvre na kati ya groupe ya Yokason akomaki Vérité cachée, akomi Tétanos, Ngouizani, témoignage 10%, photo. Donc photo, Wanezali, dernière pièce naïe, a tourné kaka 2 épisodes. Merci Wanezali, parcours naïe artistique. Là, nous allons appeler pour les mots, en attendant que le président y a ANTPC Aya. To Kobenga, président ya Tokanisa, ce qui a Zali YPA a prêté au amour des circonstances. À l'obi, président, il y a un TPC Aza un peu en retard. Là, Tobengi Papa Kofi à Loba, quelques mots. On a tous les artistes réunis ici parce que vous le savez bien, Tcheko Azaraki est artiste, comédien. Bien, merci. Au nom de tous les comédiens, artistes, comédiens, au nom de toutes les associations, nous vous disons tout simplement merci parce que les artistes, il y a plusieurs associations. Alors, je n'épingle aucune association, mais je dis tout simplement au nom de toutes ces associations qui réunissent les artistes comédiens de Kinshasa du Congo, nous vous disons merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour votre apport de près ou de loin. Merci pour ce moment solennel qui va nous permettre d'accompagner notre frère, notre ami, notre vieux, notre petit Tcheko, la demeure Naï Yasuka. Tout ce que nous vous demandons, vous les artistes, nous les artistes, soyons unis. Soyons toujours unis. Soyons toujours unis et nous irons de l'avant. Merci. Merci beaucoup tous les artistes. Soyons toujours unis. Voilà. Bandeko boyeba ke na musala nyonso bakolo pe bazalaka bamikolo bazalaka. Mokambi oyo to pe président oyo akambaka bongo ba groupe théâtral nyonso papa na biso Masum de Brende ayebaki bongo kopesa conseil apesi conseil abeti sete na bandeko basi pe bandeko mibali na lolenge bozotambwisa bozomene ba vie na bino kosala ba makambo moko ya malamu te ba lesbienne kosala ba film ba porno oyo ozosala lelo yebaka okolona yango epe okobuka yango lelo ntango oza jeune ozosala makambo moko ya bien te lobi na yo ekozala ndenge nini vraiment na bana na yo na bakoko na yo na famille na yo ntango ozosala makambo moko yebaka lobi na yo ekozala ndenge nini parce que ekolanda yo soki oloni mbuma okobuka mbuma donc ozolona ya malamu yango mpe okobuka ngo na mikolo ezali koya donc papa na biso Masum de Brende apesi conseil na bandeko basi bandeko mibali toyeba kotambwisama parce que lobi na biso tokofuta yango tolanda ndenge nini papa Masum de Brende apesaki conseil na bandeko nyonso tolanda.
Bien, merci. Je crois que retard nous a motivé. Nous a déjà presque préparatif matin. Papa Pouedi, voyez que Papa Pouedi a dit Katibiso. Alors, tout le temps là, déjà à peu près, avec la famille, quand est-ce que bakoki ko sangana et puis bon toyeba ndenge ni tokokota na kati ya organisation. Makambo ya koloba mingi ezali te. Toyebi que soki tozali awa c'est parce que nous avons affaire à un artiste comédien. Artiste comédien, musala na biso ezali ya kosepelisa population pe kotinda ye akende na nzela ya positif. Et ndeko na biso tseko oyo asali wana asali pe volonté ya Nzambe pour il n'est pas donné à tout le monde à se donner na musala oyo oyo futaka difficilement mais oyo esengo ezalaka mingi soko osali yango eke bato bayebisi yo ke basepelaki mateya opesaki ndenge mpe osepelisi bango yango nde esalaka ke towumela mpe na musala oyo toza kosala na occasion boye torepetaka toujours na baartiste comédien oyo tozali nanu en vie tozokontinue kosala mosala oyo toyeba baobjectif toza nango tozali wana mpona kodéranger société te tozali wana mpona koredresser société. Na 1983 tant tozali film La vie est belle na Papa Wemba film wana ebimaki partout dans le monde na basala cinéma awa tomonaki yango na 1983 87 wana tomoni yango na bacinéma pardon na batélévision na bacd mais depuis 83 tosalaki yango soki masumu de Brende pour ne prendre que mon exemple soki nasalaki biloko neti baporno neti bandeko na biso mosusu bazokosala yango mikolo oyo presque film ya Sony. Qu'est-ce que j'allais devenir plusieurs années après? Pipo wana biso tokanisaka bakotala yango kuna bana na biso te babokilo na biso te batata na biso te bana na biso te. Qu'est-ce que j'allais devenir plusieurs années après? Donc tout ça là, attention, tolanda mouvement ya pamba pamba te loyenge te. Tout ça là na conscience que loko nyonso tokosala toyeba ke bandeko na bata. Merci beaucoup na bandeko nyonso bayaki kokabola pasi na famille ndeko na biso papa Tcheko ya Tcheko. Vraiment merci mingi na bino oyo boyaki kokabola pasi na famille famille biologique na famille artistique. Vraiment ezaki esengo mingi Nzambe apambola bino. Vraiment merci na balandio balandaka biso 5 sur 5 wala na moni bongo mama Nadine motema ya papa Alpha Manzongani. Vraiment balandio balandaka biso 5 sur 5 bambote ebele bisika bozolanda biso. Vraiment na pesi pe mbote na molandi monene olandaka biso 5 sur 5 no, papa Nolo Mobert ngana bengaka ye grand prêtre. Donc nga bengaka ye grand prêtre. Donc soko contredire nga obeke Matimiel ba prêtre mususu bazali en Allemagne. Donc benga biso toyeba yo totanga kombo na yo ekosala bien makasi papa Nolo Mobert depuis Allemagne bambote belé parce que alandaka biso 5 sur 5 na pesi mbote na molandi monene alandaka biso pe 5 sur 5 papa Marcel Moloka nga bengaka ye le grand sapeur parce que ye ndinga lataka vraiment soko boye sala mokili na yo na pesi mbote na Presla Kebadio balandio balandaka biso Presla Kebadio de Paris Noëlla Diakese Emerance Luzolo bambote belé na famille Koufantimina bambote belé na les anciens de Luboudi. Vraiment abonnez-vous massivement sur notre chaîne Eureka Info TV les anciens soya Luboudi na moni bongo maître Karl na moni bongo Jean Lembinga Nene Kiama na moni bongo Deborah Mangala Gisèle Moki na moni la sœur Dorian Nzama. Vraiment bon s'abonner massivement et osala malamu mingi les anciens de Luboudi. Vraiment Luka maître Karl vraiment opé sa combo na yoba enregistré partager émission vraiment ça la remarque et osala biso malamu mingi yopé ozana sujet moko tokoya kolobela vraiment benga biso benga Matimiel aza na pona bino la simple servante vraiment lingio mona Matimiel Olanda Kaye. Abonnez-vous massivement na chaîne na biso Eureka Info TV nde okozwa ba news nyonso kaka na émission na bino sondage. Vraiment totiki bino bolanda comment batu balobaki na micro na biso OK bien.
totiki bino bolanda ndenge nini bato balobaki na micro tolanda ndenge nini bato s'exprimaki na micro na biso tolanda. alamuki na tongo nalingi nayoka basango mboka alamuki na 6h nalingi nayoka bainformation nauti mosala nalingi nayoka sango mboka qui cherche trouve Eric. Reporter bien formé et pas ya coach Malukanga et pas ya coach Malukanga reporter bien formé et pas ya coach Malukanga et pas ya coach Malukanga olingolande info na Soli TV pe na website Eric info na Soli TV pe na website Eric info magazine na lingaka mingi Eric info alamuki na tongo nalingi nayoka basango mboka alamuki na 6h nalingi nayoka bainformation nauti mosala nalingi nayoka sango mboka qui cherche trouve Eric. Reporter bien formé et pas ya coach Malukanga et pas ya coach Malukanga reporter bien formé et pas ya coach Malukanga et pas ya coach Malukanga olingolande info na Soli TV pe na website Eric info na Soli TV pe na website Eric info magazine na lingaka mingi Eric info magazine ba Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellence Néron Azokanaï Kaka Soki Tembe Rotuna honorable Daniel Kwenji Kampata Yele a confirmé ya solo qui a un vrai patriote magazine balobeli ya mboka Eric info molobeli ya bafele Eric info magazine ba pasteur nalingaka ngo nalingaka natalaka ngo nalingaka nalandaka ngo nalingaka
natalakano ereka bandeko boyeba ke na mosala nyonso bakolo mpe bazalaka bamikolo bazalaka mokambi oyo to mpe président oyo akambaka bongo bagroupe théâtral nyonso papa na biso Masum de Brende ayebaki bongo kopesa conseil apesi conseil abetisi te na bandeko basi mpe bandeko mibali na lolenge bozotambwisa bozomene bavi na bino kosala makambo moko ya malamu te balesibienne kosala bafilme baporno oyo ozosala lelo yebaka okolona yango epe okobuka yango lelo ntango oza jeune ozosala makambo moko ya bien te lobi na yo ekozala ndenge nini vraiment na bana na yo na bakoko na yo na famille na yo ntango ozosala makambo moko yebaka lobi na yo ekozala ndenge nini parce que ekolanda yo soki oloni mbuma okobuka mbuma donc oyo ozolona ya malamu yango mpe okobuka ngo na mikolo ezali koya donc papa na biso Masum de Brende apesi conseil na bandeko basi bandeko mibali toyeba kotambwisama parce que lobi na biso tokofuta yango tolanda ndenge nini papa Masum de Brende apesaki conseil na bandeko nyonso tolanda merci mingi mpona évidemment ebandeli ezalaki soki alingi recevoir baartiste comédien akosadresse na association biso maintenant tokosala tout pour que tout le monde se retrouve depuis un certain temps bamista mosusu baleki peut-être mosusu basi bakota na circuit sikoyo ekoma soki akoyamba bato omona kaka groupe moko boye bato baso ya kala baza te mepe bato kaka bato wana nde bon j'espère que akokorige yango un jour ou alors c'est autour akoyamba ye okoforce te peut-être que eza ligne oyo ezwamaki mosusu apart oyo ezalaki que soki baza na besoin de comédien bakosadresse na ANTPC. Ok, président, une petite question de curiosité. Tomoni, l'air besoin de déposer la chair de fleurs. Tomoni, président est sauvé. Non, non, soki moto alobi na yo ke biso tosolaka te akosi. En tout cas, ngai personnellement, j'ai tout fait que l'artiste comédien tozala fréquentant tokutanaka tosa résultat nango yango saisai aza na poto soki azalaka awa olingi komona ke biso na ye peut-être biso tokosembrase koleka peut-être bango omoni esobe président esobe aye awa alfa luka ngai ngai mpe soki nazali bango nyonso tu bango nyonso tu. Donc, on a fait l'artiste comédien vraiment total à la direction beaucoup. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez que l'artiste, d'habitude, d'une manière générale, qui fait des tarias, mais nous sommes arrivés quand même à hors de beaucoup de l'artiste comédien. Et de plus en plus, bateau babanda qui ont débordé Mouké, botika. Ce que le problème là, merci beaucoup na bandeko nyonso bayaki kokabola pasi na famille ndeko na biso papa Tcheko ya Tcheko vraiment merci mingi na bino oyo boyaki kokabola pasi na famille famille biologique na famille artistique vraiment ezalaki esengo mingi nzambe apambola bino vraiment merci na balandio balandaka biso 5 sur 5 wala na moni bongo mama Nadine motema ya papa Alpha Manzongani vraiment balandio balandaka biso 5 sur 5 bambote ebele bisika bozolanda biso vraiment na pesi mbote na molandi monene olandaka biso 5 sur 5 no, papa Nolo Maubert nga na bengaka ye grand prêtre donc nga bengaka ye grand prêtre donc soko contredire nga obeke Mati Miel ba prêtre mususu bazali en Allemagne donc benga biso toyeba yo totanga kombo na yo ekosala bien makasi papa Nolo Maubert depuis Allemagne bambote belé parce que alandaka biso 5 sur 5 na pesi mbote na molandi monene alandaka biso pe 5 sur 5 papa Marcel Moloka nga bengaka ye le grand sapeur parce que ye ndinga lataka vraiment soko boye sala mokili na yo na pesi mbote na Presla Kebadio balandio balandaka biso Presla Kebadio de Paris Noëlla Diakese Emerance Luzolo bambote belé na famille Kufantimina bambote belé na
les anciens de Luboudi, vraiment abonnez-vous massivement sur notre chaîne Erika Info TV. Les anciens soya Luboudi, namoni bongo Maître Carl, namoni bongo Jean Lembinga, Nene Kiama, namoni bongo Deborah Mangala, Gisèle Moki, namoni la sœur Dorian Nzama. Vraiment. Bon, s'abonner massivement et au sala, madame Mingi, les anciens de Luboudi, vraiment, Luca, Maître Carl, vraiment, au PESA Combo, na yoba enregistré, partager émission, vraiment, ça la remarque, et au sala biso, madame Mingi, yope ozan la sige, mon retour kolobela, vraiment, benga biso, benga mati miel, aza na point na bino, la simple servante, vraiment, lingyo mon mati miel, olanda kaye, abonnez-vous massivement, na chaîne na biso, Erika Info TV, ne okozoba news, nyon soka kan émission na bino, sondage, vraiment, comme chité vers la fin de notre émission, Yakolo Bezali Kaka, vraiment, totika ko précipité, baliwa ya baninga, eza malamu mingite. Papa la biso teko alelaki avant kufa, pona nini bosalinga boy. Pona nini ozoluka, o précipité, o kitisa muninga na mabele, eza malamu mingite. Parce que yo rotika no libangate, muta rotika la éternellement azati. Kolukate au précipité liwa ya muninga to ebike liwa ezali ministère moko ya Nzambe donc Nzambe nda permettre likambo yo esala mabui peut-être yo kanisi ke lokola ngande mutu na lokaki na tiela e poison na lokaki na boma ye nde okokisi ba posa na non mais ezana mokonzi moko oyo aza likolo na nyonso nde a permettre yango azo molimo na ye akende kopema na kimia mais totika ndeko mwasi ndeko mobali tika kokanisa mabe mpona baninga tika koboma baninga tika kopesa baninga pasi siko ntango yo osali boye obomi moninga na yo avant mutu oyo bato bazalaki na posa na ye famille na ye bandeko na ye famille artistique mobimba bazalaki na posa na ye parce que azalaki na alabuki na tongo nalingi nayoka basangwa mboka